Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo et Zanabasi, j'ai mis ça tout ou bien miné, nako développé en tout à l'heure. Donc, je tiens tout d'abord à vous féliciter et vous remercier de votre fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité, Bozali. Et Belé Oyo Botala Kangaina, Oyo Bobenga Kanga, donc 5 minutes, Bakoma Ko Talayango par habitude. Donc, ezalité que ceux qui Bakomi Ko Talanga par habitude, Ngaina Lembisa ou Bena Lembisa Musala, na Psalaka Nyoso Tuka Kapo, na Pesabino Bisengo, na 5 minutes. Nakanisi, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Enfin, on a banda émission, il y a Lelo Nazali ko pesa vraiment félicitations nangai na monganga Jean-Paul Djamba oyo boyebi qui a présenté l'émission Tolobe la santé o nazo senga na bino vraiment botala kayango parce que santé eleki nyoso. Le longa na zolo belabino awa santé ce que za bien te na ko belabino te santé ce que zali bien ata ozali na mpiaka ata ozali na nini ozosala ba projet ce qui santé eza bien te ata ozana mbongo ebele bato mususu mutu bakolia mbongo na donc vraiment mes remerciements na monganga Jean-Paul Djamba oyo awiti kozwa master na ye ya mibale donc nazali kola sabino ba photo bozo mona ke bato nyoso tu wana bazala ikaka ba mindele na mindele ye moko kaka africains zalaki wana pe mwana mboka donc vraiment une fois de plus merci beaucoup na monganga Jean-Paul et puis na yebisi bino ke bolandaka émission Tolobe la santé parce que bomoni mutu alobango azali vraiment professionnel donc Jean-Paul Djamba, donc tu fais vraiment la fierté, il y a communauté nabiso et puis fierté, il y a ba massa nabiso parce que yo zali penza massa nanga to kola depuis to zalaki na école CO secondaire tito ko zo ba diplôme donc Jean-Paul Djamba, vraiment merci beaucoup pe na musala au salara na Tolobe la santé. Donc avant na badasu sous émission nanga dazali ko pesa ba bon et joyeux anniversaire na Molandi Monene, il y a 5 minutes avec César Ngadi Oyo Avandi na Suisse, na Combo, il y a Ambodjeni Suisser Divengele, Ambodjeni Suisser Divengele, bon et joyeux anniversaire, na ese les kagi mais na tenaki na pesa yo yango na souhaité yango na 5 minutes avec César Ngadi na kansi dernière fois to kutanaki na yo izalaki na matanga ya frère nanga na Bruxelles vraiment et marka kingai parce que mutu akoyi ko ya feti na ote mais mutu soki aye matanga na yo a witi musika ye ko tanga aye matanga ye ko partager souffrance na yo ezali loko moko vraiment éthique à la mémoire d'une façon indélébile. Donc une fois de plus, bon et joyeux anniversaire na Ambodjeni Suisser Divengele. Merci à trop na fidélité na ona oyo surtout au salaka na 5 minutes avec César Ngadi. Donc 5 minutes à lelo na ko banda yango pona yeb sabino ke batu bango moko oyo ya PPRD bazali ko sepela susute na Kanambe. Donc nazali ko laksabino bolanda bino moko boyoka audio oyo ex-ministre Bitakwira oyo abandoyi ko chamundo ke bango mutu bakotika la mais ye moko azali contre retour ya Kanambe na pouvoir à lobby ekoki ko salemate donc ye moko ex-ministre ya Kanambe ye moko à lobby non président de la République tozu il faut batike les temps à sala musala Kanambe a yuti ko longwa kala moko ta sala 18 ans jamais que bato bakoki ko sepela ke azonga lisusu donc Bitakwira na franc parler na e a lobby azali d'accord te na retour ya Kanambe ko sala maté présent o azali azui masolo siko il faut tike les temps et puis abandi bien yazo mona bitu moko te et tina moko te Kanambe ko zonga bino moko bolanda ex-ministre oyo ya PPRD oyo a lobby concernant retour ya Kanambe na pouvoir. Monsieur Justin Bitakwira, bonjour. Bonjour Jean-Ric. Vous êtes président national de l'ARCN, vous êtes ancien ministre du Développement rural. Quelle est votre lecture par rapport au retour de Joseph Kabila en 2023, comme certains cadres du PPRD l'ont dit? Oui, ça va. D'abord, je dois dire que Bitakwira est reconnu à travers l'opinion nationale et internationale par son indépendance d'esprit et de pensée. Et moi, personnellement, je crois que je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis avec cette opinion
pour dire que après la passation civilisée du pouvoir entre le président Kabila, qu'il faut respecter, et le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a redoré son blason. Redoré son blason pour dire qu'on a vécu un miracle politique congolais auquel on ne s'attendait pas. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut d'abord donner la chance. Il faut donner la chance à l'actuel président de la République. Parce que nous avons été tous en campagne électorale. Nous avons senti les sentiments dans l'opinion congolaise, les sentiments du changement. Il a lui donné la chance pour que, effectivement, s'il va incarner les changements auxquels s'attendent tous les Congolais, nous n'avons qu'à l'encourager, nous n'avons qu'à l'applaudir, parce que les sentiments congolais, c'est un sentiment de changement. Mais également, il faut qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Pas plus tard qu'il y a une dizaine d'années, quand la RDC était plongée dans pleine guerre, toutes les années, tous les mois, toutes les semaines, même si Mobutu était mort, beaucoup commençaient à penser, entre nous, qu'il fallait aller faire appel à lui pour qu'il vienne voler au secours des Congolais. Alors je crois que le PPRD doit être patient, bien que nostalgique, du pouvoir perdu, doit être patient à ce que nous sentions que réellement les changements attendus par les Congolais, l'actuel président ne l'incarne pas. Mais s'il l'incarne, bravo, et le PPRD, et nous tous, FCC, et tout le peuple congolais, nous n'avons qu'à l'encourager et à l'applaudir. Donc vous dites que c'est précipité, cette prise de position. C'est précipité. Moi, je crois même que le président Kabila n'a pas demandé ce genre de demande politique. Je pense. C'est prématuré. Le président Félix n'a pas encore fait 12 mois. Donnons-lui la chance. Même 2 ans, 3 ans, qu'on voit de quoi il est capable. Est-ce qu'à l'interne, au niveau du FCC, vous avez évoqué la question? Non, nous n'avons pas encore évoqué la question. Parce que depuis les élections, vous savez, c'est la première fois, effectivement, qu'un de nos partis, qui s'est dit parti locomotive du FCC, a organisé sa première matinée politique à laquelle nous avons assisté, nous avons suivi. Moi, personnellement, j'ai donné mon point de vue. Voici un deuxième point de vue que moi, je dis qu'annoncer le retour du président Kabila en 2023, moi, je ne suis pas d'accord. Et je crois que Kabila lui-même n'est pas demandeur. Donc, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que, comme les autres juristes le disent aujourd'hui, Kabila a fait 2 mandats, c'est fini, il reste sénateur à vie. Non, je crois que cette question devra être constitutionnelle. Devra être constitutionnelle et devra être débattue au Parlement, devra être débattue par des experts. C'est un citoyen congolais à part entière. Si réellement les Congolais pensent que la question de revenir ou de ne pas revenir du président Kabila, ça sera débattu. Quand vous avez remarqué cette déclaration du PPRD, pourquoi vous ne les avez pas approchés directement, mais vous avez choisi une autre manière de faire passer le message? Non, d'abord moi je ne savais pas que le PPRD avait une matinée politique à Lubumbashi. Je l'ai appris, d'ailleurs moi j'étais malade, je dois vous le dire. Et même ma déclaration que j'ai faite au sujet de cette matinée politique, j'étais sur mon lit d'hôpital. En tant que partenaire du PPRD, nous étions censés ne fût-ce qu'être informés d'une manière ou d'une autre. Mais c'est comme si vous aviez les soucis d'être là parce que vous êtes plein, on a invité personne. Pourquoi vous voulez toujours vous coller au PPRD? Saviez-vous que j'étais le seul à avoir le courage de stigmatiser l'équipe de campagne de Chadari? Le savez-vous? Je suis un griot national. J'appartiens à la famille politique à laquelle appartient le PPRD. Et je sais d'où nous venons. Et je sais ce que l'opinion congolaise pense de nous. Il y a des attitudes à s'interdire. Il y a des attitudes à s'interdire dans cette période précise et dans le contexte précis de notre histoire. Si on ne fait pas cette réserve-là, nous allons droit au mur, je vous l'ai dit. Et j'insiste, je ne crois pas que le président Kabila soit demandeur. Que c'est en ce moment précis qu'il faut qu'on annonce qu'il veut revenir en 2023. Qu'est-ce qu'ils font de votre foi en disant ça? Ma foi? Oui. C'est mon indépendance d'esprit. Moi, des fois, je suis sur terre sans y être. Il y a des choses que ma grand-mère doit me dire. Petit-fils, pourquoi tu dois te taire?
face à tel phénomène. Et c'est comme ça que par inspiration, je lance la boutade. Je sais que ça choque de temps en temps, mais ceux qui réfléchissent plus tard, ils se disent que non, les gars, les griots nationaux, les Bitakwira risquent d'avoir raison. Je l'ai fait même à l'égard de l'UDPS dernièrement. Donc le FCC peut présenter notre candidat en 2023 en dehors de Joseph Kabila. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Je dis bien, c'est prématuré. C'est prématuré. Et pour moi, c'est le peuple congolais qui revendiquera le retour du président Kabila. Ce ne sont pas des individus. Et si le peuple congolais, encore Bitakwira. Et si le peuple congolais ne revendique pas? Il est assez sage. Kabila est assez sage. Il sait quelle attitude il va prendre en ce moment-là. Parce que c'est pas Bitakwira, c'est pas Chadari, c'est pas Minaku, c'est pas Néhémi, c'est pas qui va dire Kabila revient. Et Kabila revient automatiquement, il redevient président de la République. C'est au peuple congolais. Bino Moro Boitolanda, donc ex-ministre Bitakwira, a Tima na mon côté a lobby vraiment que Ezali et le Komoko to boula rangote parce que président de la République quoi ah oui tika koya siko il faut tirer le temps à ça la musala na total pendant 2 ans ceux qui Erosalandegeni pour na Azali contre retour il y a Kanambe nakati ya pouvoir donc bino moko bomoni na bango moko donc Bitakwira wana bazongi batu bango mo bamoni penza que non mutu e komi ko sala il faut et ça donc parce que bamoni que non quand même bah ça là 18 ans bah ça le côté moyen le bango zate mais à faire comprendre que donc moyen pour batu mususu bazomo nango netili seki nazali ko lakisa bino mo bozomo na ke batu balingi susu te congolais linkutu bo betele masolo susu Kanambe te parce que alingi yango lisusu to amoni ke mboka na ye komi kozwa allure moko bien donc bo betela écoute masolo Kanambe te eleka ki lobby avant-hier kuna na Kinshasa na Gombe na grande ville na en face à même ligne ba tchaki affiche moko ke soki Kanambe akobeta soki mais akosa soki meeting moko boye na décembre botala bino moko nazali ko lakisa bino botala ndengi congolais azali na méchant ya Kanambe donc vraiment ekoki kosala mate ba longoli affiche wana pe batumbaki yango bolanda bino moko na bilili.
bino moko boito landa parce que bino pozo mo neti congolais azali zoba neti azali ki zoba congolais azali sous naïveté azali sous zoba te donc ma solo neti akanambe wana balingi yango lisusu te est-ce que makamba bo kala ke ozala parce que congolais azomona neti je donc omoni soulèvement populaire to bandoko luke salamate mais mukolo kaka o kanambe ameka magique o alingo tchalibaya boko mona soulèvement populaire à peuple congolais donc barotinda ete barosanga la penza bako kanga yel na kingakati na maboko parce que ezali jeté parce que peuple congolais azali komona bino moko bomona ke prison makala banda donc ba belge basala yango jamais basala yango ba réhabiliter qui yango donc bon moni bino moko siko ndenge comme président de la république à mon non prisonnier azali quand même so ba katelier il faut asa na ba condition ya malamu ya za mona poto ayebi ndenge ba prisonnier awa ba vivak bon moni ndenge prison makala ezonga bozota siko pe ba saut de mouton oyo ezali na Kinchuka na Mbinza ndenge komi vers la fin bo kanisi makambo bo peuple congolais azali komona yango te peuple congolais azali komona yango école gratuite ou un des clés ouais kangi batu tout bazo comprendre te yo kasi peuple congolais zo mona makamnyo sotoyo donc dans moins d'un an président de la république makambazo ça la Félix Antoine Tshisekedi bongo bino boya ko bete la ema solo kanambe bino moko bomoni que peuple congolais la gisi que pancarte wana donc peuple congolais la gisi que affiche wana ba vuzuli yango na kanda ya kosakana te parce que po balakisa ke bazali na tina ya kanambe te donc na boyebi ke na 5 minutes tosungaka likamsoke zali toyebi ke awa bakonzi balandaka émission à 5 minutes wana tokoki ko lobango te to se voiler la face balandaka yango donc na bamikonzi nyonso to amboka balandaka 5 minutes avec César Ngadi yango na bomonaki dernièrement na tchaki mama oyo alelaki pona ba mort oyo esalamaki na accident oyo esalamaki na Bakongo ndenge bato bakufaki ndenge président de la république alobaki ke bakokunda bango bamisu bamemaki bango na kisasa mama alelaki me boyebi makamsusu bakopesa mitindo ezwaka tempo ba organisation mais lelo mama oya lelaki azu réponse naye makamnyo surtout et salamina lo lengeni surtout ezalaki donc bakundi batoyo bakufaki kuna na bazayi ba pesi bango ba honneur na kanisi nazali ko lakisa bino na bilili tangu décision salamaki ndengi ba réquisitionnaki ba militaire na ba camion na bango po bakende ko sala makambo na pe na kolakisa bino na bilili botala ndengi ba salaki programme nyo surtout tina suka pe ba ko kunda bango botala bino mo na bilili. Toujours au ministère de l'Intérieur, sachez que l'inhumation des corps de nos compatriotes décédés à la suite d'un accident de circulation dans la province du Congo central. Le programme se présente comme suit. 4 heures du matin, départ de 6 camions militaires transportant les dépouilles de Mbanzangungu pour Kinshasa. 7h30 du matin, exposition des corps au camp PM à Matadi Mayo. 7h30 à 10h, arrivée des membres de famille. 10h, arrivée des autorités. 10h30, 10h45, absoute de corps, 11h, 11h15, dépôt des gerbes de fleurs par l'autorité déléguée, et 11h30, levée de corps pour l'inhumation au cimetière Bentiki et Fouti. Et justement, après ce journal, vous serez une page magazine sur les dispositions prises par le gouvernement pour que l'inhumation des 31 compatriotes victimes de l'accident de circulation à Banzangongo se passe avec dignité. Les 31 compatriotes victimes de l'accident de circulation à Mbanzangungu vont être inhumés aux frais du gouvernement. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour que leur inhumation se passe avec dignité. Les éléments des FARDC commis à cette mission ont reçu des instructions précises de la part du vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele, ce mercredi 6 novembre 2019. Boso discipline, respect ya moto ya kufu. Deuxième chose, boso kene nanzela, respect ya code de la route. Parce que kozala mabe, boke kozwa bakoro ya baninga, boya encore o basali accident. Pona non respect ya code de la route. Na sengi na bino, botambola na kimia, na respect, na discipline, ndenge bakonzi bakokamba bino na nzela. Bokoma na Mbanzangungu bazwa bakor lobi na tongo deja ndenge bapesi programme wana bakor wana eya tutoyokani do mbilinga te
na ndenge ya discipline. Tokani? Merci. Leur enterrement aura lieu demain à Mbenteke, Nouvelle Cité. De pleurs, de cris de détresse et de gémissements, telle est l'ambiance qui a prévalu ce jeudi 7 novembre 2019 au terrain Campem de Matadi Kibala, où il était exposé et pour le dernier hommage, le corps des victimes de l'accident de circulation du 20 octobre dernier à Mbanzangongo. C'était au cours de la cérémonie d'inhumation des 31 corps organisée par le gouvernement central, représenté par la ministre près le premier ministre Jacqueline Pembe et le vice-ministre de l'Intérieur Innocent Bokele Walaka. Outre la prière funéraire dite à l'intention des disparus, cette cérémonie a connu également le dépôt de gerbes de fleurs par les deux représentants du gouvernement. Ce avant le mot de circonstance d'Innocent Bokele, dans laquelle il a présenté au nom du gouvernement et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les condoléances à toutes les familles éprouvées. Le président de la République et son épouse, un bon parent, ont décidé à ce que les victimes de l'accident de Mbanzangongo soient enterrées dignement. C'est ce qui justifie ma présence en ces lieux. Il a en outre saisi la balle au bond pour exhorter les uns et les autres au courage, à la paix de cœur et d'esprit. Et pour parachever cette activité, les membres du gouvernement ainsi que ceux de familles éprouvées ont accompagné les corps des disparus à leur dernière demeure. C'est désormais au cimetière de Mbenteke Fouti qu'ils reposeront à jamais. nakanisi mama oyo alelaki azwi eyano na ye 5 minutes ezali wana po topasaka message sur likambo eleki mabe tokoloba yango na bato ebele bakansaka oseza ngadi okoma kosala jalelo ezali jalelo tozali kotia président na biso maboko soki likambo ezali ya mabe tokoloba mpe tokosala de façon ke sala yango na ndenge malamu parce que président de la République azali mutu lokola biso biso tozali ngai nde nazali kolabo ya Félix Antoine Tshisekedi bo s'attendre te soki bo continue émission à 5 minutes que ngai na loba n'importe quoi na koloba n'importe quoi te mais bo kanisa te que soki likambo ezali ko kende bien te ngai na kolobela te il faut na loba yango mais na koki koya te na bando koloba n'importe quoi na banda ko finga ou bien na banda koloba soki nini non tozali awa po to aider président de la République na biso à sunga mboka malamu soki tomoni ke likambo eza bien te tokolobelela ye po asala ke na ndengi ya malamu donc critique moko constructive ndenge na lobaka ezali te ke mafinga oyo na makambo oyo tobona oloba po na kanambe lelo to bando lobelango po na Félix Antoine Tshisekedi ezali na sens moko te donc pour rappel to yebisi bino ke donc à partir du 10 le 11 le 12 le 13 président de la République na biso arozala awa na Paris tokoyamba ye tozali kozela ye vraiment poto yamba ye to lakisa vraiment que Paris c'est Paris donc batu tout oyo bazali concerné boyebi le 11 akoyamba batu nyo surtout akokutana na communauté na biso nyo surtout donc bozala wana donc bolakisa ke bozali vraiment na amour na président de la République na biso to ya koyoka makambo oyo akoyebisa biso nazongi su ndambu na lobake kanamba za na sonité asala 18 ans na pouvoir alobata te okoso na biso congolais na monokoni na ki Rwanda na ki Rwandais ou bien na monokoni oloba kutu te donc yo sikoyo omoni ke président de la République na biso comme ça la makambo oyo salate pendant ceux qui 18 ans na olingi osala meeting yo okoloba nini na meeting mais yo za na sonité na kaso zaka soni za ke bomaka mbele so kufi penza na soni donc toza na besoin to yo kayo lobate biso toza siko focaliser na makambo président de la République na biso osala so yem to robeta meeting to koyoka mais kanambe toza na besoin meeting na ote na kanisi balakisi yo ndengi peuple congolais zana kanda na ona méchant na ndenge ba pasoli affiche na parce que au comprendre kuna na kingakati ke tozali na besoin to yoka yo lisusu te donc au mona na kasusu te ti kaka okozwa masolo na mponchu pe na dikosi wana kutu oko bikate donc nazali ko lakisa bino une raison de plus que donc parlement wana kaka il faut ezala dissous. Donc il faut pas dissoudre le parlement wana donc botala bino moko buzoba o eleka ki avant-hier na kati ya parlement. Retournez à votre place s'il vous plaît.
Je pense que vous devez retourner tous à votre place. Que le protocole prenne les dispositions idoines, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je crois que nous devons suspendre la séance, s'il vous plaît. Nous suspendons la séance, vous n'honorez pas la nation congolaise. Donc bango na bango bakomi ko bunda bazali ko yokana te boye bisanga ke ata ba parlement mindele ata nini sala maka oui partout pe parlement soki boye kanite ezalaka désordre mais oya biso ba bundi pona buzoba buzomona penza ba leki liboso bazo sala biloko moko ezalaka te donc parlement oyo etikalika na ba 2 mois bako lela na munoko mboka bako dissoudre bango na bato ba bandolo ba soki présidente soki Jeannette présidente akosala ki président sont là na combien de temps. Si ceux qui 2 mois pas donc parlement et qu'on a dissous donc makambu tout et qu'on zonga normal donc présent nabiso na parti nabiso donc on majorité partout donc parlement et qu'on a biso sénat et qu'on a yabiso. Si on a zali kotie la bino bolanda parce que tant on a joué sa bino que makam tolobara na 5 minutes et zali makambu ya bo solo tolobara makambu te par émotion ou bien kakabouye donc tolobara makambu et zali nanzela boyo ka mosali na nzambe o na ko benga penza vrai mosali na nzambe liloba oyo apesi na kati ya église donc a teyi ba congolais parce que ndenge na lobaka ke congolais et loko tolingi toyebite boyoka mosali na nzambe ndenga lobi suite ya changement. Il y a président Namboka Nabiso, Oto Lukaki Yango Oezwami, mais président de la République aye Yasika, mais ba Congolais Moussou resma baza minorité bazali koyeba makambuni ni balingité bolanda Moussal Nazambe. Ça je le dis sincèrement, cet étranger est parti. Maintenant celui qui dirige le pays aujourd'hui, ce n'est pas un étranger. Nous connaissons très bien ses origines. Sa maman est là, ses frères sont là. Ses enfants sont ici, ses petits-enfants sont ici. Nous savons d'où il vient, avec qui il a évolué. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, de faire quelque chose, de soutenir le nouveau régime pour que notre pays puisse évoluer. À la fin de son homélie, est-ce que l'abbé Bello a dit, Papa Étienne a fait ce qu'il pouvait. Et Don Bosco nous dit, moi j'ai fait les bouillons, c'est à vous de mettre au propre. Mais nous n'allons pas toujours vivre, mettre la vie de notre pays au bouillon à chaque instant. Quand est-ce que nous allons aussi voir le bonheur de notre pays? Nous savons que ceux qui viennent d'arriver ne sont pas parfaits. Ils ont aussi leurs limites comme tout le monde. Mais ce sont des enfants du Congo. Tout ne sera pas parfait. Mais nous sommes appelés de nous soutenir. Si nous n'arrivons pas à nous soutenir, je ne crois pas que ce pays va décoller. Pourquoi je fais appel à chacun et à chacune de nous, chers frères et sœurs, laissons tomber le tribalisme. Laissons tomber le fanatisme. Laissons tomber le Mettons-nous ensemble pour sauver notre pays. Nous n'avons pas un autre cadeau que Dieu nous a offert si ce n'est que ce Congo. Il ne faut pas que nous léguions à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, un Congo divisé, un Congo porcelé. Ça sera une honte. Et on viendra cracher sur nos cadavres là où nous serons enterrés. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils. Sikoyo, boyebisa ngai, bozana sengo te pona nene, peuple congolais. Na Tchelibino Tshisekedi comme président, bo sepeli kakate, nazo signer, nazo changer président. Comme ça, bo déclarer sous souté. Toroyo, bo zer, nazo tchachadari. Bino moko boutolanda discours ya Mosali na Nzambe ezali discours oyo tobetaka na 5 minutes avec ses angades ndenge na lobaka ke oyo mutu azali patriote. Il faut abeta discours oyo boki Mosali na Nzambe ye moko alobeli batu me Congolais tozo comprendre te président Oto Lukaki azali mwana mboka yo aye photo tche maboko to edaki kanambe ayebaki lingala te ayebaki koloba te ayebaki kolata te ayebaki eloko moko to edeti akomi lelobo akomi ko partager biso mais siko to zui mwana mboka eloko nini vraiment ezali kozanga biso ke soki yo za na mayele opesa mwana mboka pour s'en sortir pour Namboka Nabiso mais net congolais andingaka muninga na yete ako préférer linga na étranger ya on a bomoni que division et commis Nabiso na
entre biso mais ceux qui na lobby na kotika ka yangote division ceux qui côté na mboka na biso ezali faute ya Fayulu muta koti sa division ceux qui Fayulu abetaki discours ya NT discours à division te mais le peuple congolais tozali soudé le losima président na biso mais eloko ezali ko salama bango bazali minoritaire bato nyoso tout baza ko beta masolo mabe pona président na biso ba ko suka mabe parce que président na biso tango okomoni ndenge zalaka bozo boudé mais tango tokokoma na ba période moko omoni penza ba réalisation tellement ezali ko mona na miso abatu okomona congolais nyo surtout a changer langage parce que ekokoma vraiment que moyo owanga na ezate parce que makambo ezali ko mona na miso yangonde ekoleka obu ya 1 an et demi 2 ans congolais moi écoute owanga na dit parce que wanga ni makambo ozali ko mona o Félix Antoine Tshisekedi akosala ba bengi yo ndoki siko bato akokubude mais to vanda beaucoup mona histoire ndenge o changer congolais bandoko lia vraiment tongo midi pourquoi congolais azali ko keni musala congolais azali ko gagner mbongo na motoki na ye wana congolais akoloba lisu te to ebindenge congolais azala kaka boye mais tant congolais ndimaka ekokoma kutu lem suso ba betelier masolo to sala ba élection na kanisi kutu congolais akondimate donc vraiment lelo na lingaki na beta c'était na makambo boito landa na ko presque à la fin il y a émission na ngandeki na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je dis toujours que je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations. N'hésitez donc pas à me les faire parvenir directement sur notre site internet cleboaoriginal.com ou sur notre compte YouTube. Donc, la question na komina suka na pesaka base où ils allaient éparpiller partout dans le monde. Bambote na banda toujours na député honorable indéboulonnable Ziko Mayele vraiment azali député exemple à suivre. Donc Ziko Mayele, merci à trop na onyo zoto sala kana mboka na op au sala kana 5 minutes avec César Ngadi na kopesa la petite Nacha Lukombo na Lille parce que yé a sangisi ba jeune nyoso tout na bano ba botama awa ba koti na idolo ya mboka na idolo ya 5 minutes avec César Ngadi la petite Nacha. Donc merci beaucoup na fidélité na yo. Donc na keina kati et à Bruxelles pour nous ça donc Lolo Munongo ba mbote ebele parce que Lolo Munongo azali masa ya Doudou Swami Doudoulé donc so na moni Lolo Munongo na moni mbala moko Brice Mpiana bangonde ba vanda na kati ya Grini na Doudoulé Swami. Donc merci à trop na surtout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Londres na kopesa masa nanga José Nkano ki kakamene ye avant de la 5 minutes donc avant de ça staff makasi kuna na kati ya Londres pe na kopesa donc na kati ya Tunisie donc Guilhem Massa ba mbote ebele parce que y a Vanessa Masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Londres. Donc vraiment na kopesa maître Weramuku na kuna na kati ya Londres akoya awapo na président de la République donc ba mbote ebele pour na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe tokozoye tranquillement, bozala calme et tikalikaka mikolo yakotanga akozwa masolo na mpunchu pena dikosi. À très bientôt. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.